Pendant le badin logistique, na ngola matériel, na monsieur comité, tout le monde va centre mususu, je suis biloko na 11h. Je suis biloko na tongo. Ba mususu ba sali, ba be angoi, ba sali ba for. Ba to ba wana, ba sali ba formation. Ba témoin mususu tout le monde na ba centre mususu ba sali. Tandis que les formations wana, on est même biloko. Zagi lelo ba rapporti ba sali leçon. En tant que de to yoka ko ba yibi, o ba sali bo mais ezagi lokola. Journée moko, tu comprends? Journée moko les na pourquoi là lobby déjà ba résultat ni ko mané petit résultat. Tu comprends? Longonya na mwana mboka pona yano na yo même motuna na zo songela yo mwana mboka. Nini ezali réponse na yo soki to comparer ba élection ya 2023 oyo contre l'élection 2006, 2011 na 2018. Nini ezali malamu? Bana kolo bakaka elekati nango ozoyeba te bapesaka biso baresultat ezobimaka bomona nini oyo résultat na sepe nango parce que eza électronique biloko nyonso bozomona yango balakisi bino province balakisi bino na nini province oyo ezalaki na babiro te na banini epe nalingi na toba eloko mosusu alobi ke dile ye nini retard oyo ezwi wana ezwi pamba te ya 2018 dala élection ya 2018 ntango bamatériel eya balakisa biso bahélicoptère ya basoda balakisa biso bamatériel bamikro ya basoda 2023 tomoni ata moko ya basoda ya banimituka wana ekenda wapi nde eloko esalika logistique ya banini wana ekende na baretard mituka wana nyonso ebungi ezomonana te nde eloko peut-être esalika ezwa bayasiki ya le 22 le 23 wana tana koloba bo ok bana mboka boyebi ete na zwi bana mboka baza na baoccupation na bango ebele mais bandimi kosala sacrifice mpona kodispose ta na bango barépondre nsima ya mboka tokogardie bango ta molai te tokende lombangu mpo tosilisa mission na biso to interview na biso mwana mboka boningisinaki ete tozwi yo bien ozala makambo na yo bon mpo tozokende na suka deja motuna ya se nini ezali makanisi na yo to réponse na yo mpona bakongolais oyo bazolobaki maponami ya Denis Kadima ezali mabe makasi par rapport a maponami nyonso ozali d'accord na bango to oza d'accord naza d'accord si napesa ye déjà ndenge nini élection dekende naza d'accord nango eleki bien te eloko ngai aloba mwa moke mpo naza mwa boma balobi afu esi ke biso tovote mais esuki na pretoria bongo biso kemsa eloko tokosenga na gouvernement oyo ezoya si vraiment basekanisa biso toza problème ya passeport bana baokende baklasse baza na mikanda mete esi na passeport bato bazokende bahôpital bamisala esenga so passeport ya kibanda année passé président alobaki ke passeport $100 tozwa passeport ti le tako biso moko mpe boye tovote te tozokonga na matoi omoke toza mpenza 100% te ya mboka na biso toza kwa libaya wa biso pe to bénéficier mboka mo zo comprendre OK na vote mais oza na mukana te mo vote biso na kemsa toza na ba nationalité belé ba moye angolais ta burundi bazana ba ambassade na bango immédiate ça so ba sengi ba problème musala ya mukana bazama ba OK na bisa na ambassade ba zui makama mariage ba zui ma passeport ma identité tout compris et le biso na besoin na fiche na venir merci mingi tolibere yo kende merci mingi ndenge bouti mwana mboka azoloba tolibere puisque aza na makambo so azosala ezali réalité bakongolais bazali kovivre na Afrique du Sud bapasseport ezali problème misala ezali na problème ezotouche même bavie privée ya bana na bamama na bapapa ezali sujet ya mokolo mosusu tozwangi na mwana mboka mpona kotuna ye est-ce que ozali d'accord to réponse na yo eza nini mpona bato bazolobaki élection ya Denis Kadima ezali élection ya kao par rapport ya élection ya 2006 2011 na 2018 tozoloba te ke oza ya kao yango kao bazolobela kao eza oyo élection basali mpona victoire namoni yango vraiment ezolakisa parce que ezolakisa
ezomona biro na wiki olobango ezolakisa bamakambo nyonso clair siko kao wana ezowutela wapi nga namoni eloko ya kao eza te namoni élection na bango eleki bien oyo akobima abimi na ye oyo abimi te andimi na ye akoli na ye. Merci. Mais tomoni église kosala communiqué mpona koloba ete na premier jour ya maponami to ya participation ezalaki 43% mpona mboka mobili. Deuxième jour tomoni seni baye basali mpona kocontribire participation mpona yango eza pia 97%. Bon yo ozoloba nini makanisi nayo eza nini contre to pour bakongolais bazoloba ekomi kojouer rôle contre Congo bakomi travaille mpona ka ya banguna mpe makanisi nayo eza nini mpona bakongolais bazoloba katolika banda kosala bongo meme ntango idps azalaki na opposition bazalaki kosalaka meme ndenge moko yo olobi nini makanisi nayo eza nini nga naaloba katolika azala eza église bien sûr malgré bapesa bango ka mwa pouvoir ya kozala wana bamakambo ya baseni makambo ya baélection ça ne veut pas dire ke bakende sikoyo babanda kopesa bamakambo oyo ezokende oyo eza bango te babanda kopesa yango po epesa parce que biloko baloba wana ekopesa ekotuba mpe mboka ekotuba mpe banini bamakambo ebele na mboka katolike nga naloba kaka apesa kaka nini naye parce que normalement nayoki aloba bapourcentage na banini bapourcentage wana na Congo nyonso mobimba wana sipasi siko babiloko bapesa wana nayebi te soki etouta wapi eza ya ye moko nayebi te vraiment katolika ezala vraiment focus na makambo ya baeglise etika baconseil pourkui nga nalingake président oyo akoleka wana alongola bamakambo ya baeglise nyonso bamakambo nyonso ya baeglise nyonso bazala bamakambo ya ponami te ekende nango na ministre ya intérieur makambo wana isi ezalaki bien ntango ezalaki na ntango ya idps bon wana tosote tozongela yango mokolo mosusu siko mpona kotuna toujours 7e question siko selon yo est-ce que seni na denis kadima bakoyokela bakandidat oyo balobi ke faut koanule élection et puis mpona yo selon yo baresultat nini tokoki kozela na élection oyo toujours na même motuna mpona yo nani omonika koki kolonga mapona oyo kobima président de la république wana nga na koloba kaka parce que nino boko chake elikaki oyo koleka kaka boy epesi nango chiffre bakomi orecruter c'est pour moi tosala kaka apese mitema na biso topela mai ya bio tosala na biso résultat parce que po tozoestime wana tokokoma kaka jour yango bazwi ba fc tomaîtrise topela mai ya bio tosala baresultat oyo ekobima wana tondimi yango esi bana mboka merci mingi longonya tozokoba molomolo na suka ya interview na biso mpona kotuna mwana mboka motuna ya 8e motuna to question numéro 8 impression nayo ezali nini to makanisi nayo ezali nini mpona komona mpona mbala liboso congolais to bacongolais ya diaspora oyo bafandaka libanda ya congo kovote tomoni awa na afrique bacongolais to bacongomani kovote tomoni na belgique bacongomani kovote na canada na france mpe na états-unis impression nayo ezali nini malgré nasepeli mpo badiaspora bavote malgré nga na vote te nasepeli ke ezalaki lokola première expérience na bango basalaki te bameka nano badiaspora siko ozoki ya 2028 oyo ezoya wana baaméliore quand même te ezala na baprovince nyonso esika badiaspora mpo basalika pretoria na johannesburg nde bato surtout bavote bakanisela biso mpe baya koto na cape town baya koenrole biso mpo namonaki malgré toza na ane eza sujet ya nini namonaki baenrole bato wana basali deja baza na système sikoyo biso baenrole biso te sikoyo ntango ekoya ntango ya bacarte d'identité bakoya kozwa biso sikoyo na ndenge nini mpo tozala mpe na système yango bakanisa biso ndenge namoni mali président ya transition wana asali ke baétranger azo eza onip na bango nayebi te bango mpe soki baabenga onip basali ke diaspora nyonso asala na carte d'identité asala bango nde nalobake next nongoni o bamakonami ya 2028 bakanisa koya mpe na banini nyonso barole bato nyonso po tozala biso nyonso tokende kote président ya 2028 longonya na yo mingi mpona kosukisa émission na biso motuna ya suka ezali mpona koyeba tomonaki seni clôturé maponami to maponami ezalaki clôturé officiellement na mokolo ya le 21 décembre 2023 kasi seni na denis kadima balobaki na bacongolais oyo bazalaki deja na babiro bavotaki te nango batiaki na melongo bango bakoki kovote ti ata na 2028 malamu mpona talaki
bato wana bapesa bango kaka baleli baboteke pourcentage ozenge nayebisa biso ke taux ya participation soki ezalaki combien ekokisama. C'est pourquoi baprolonge ke po ezala te ke te bino bolobaki 47 peut-être wana eza exemple basalaki eloko wana te to na bango ezala kaka ndenge moko ndenge bangola pourkua na omona biloko ya mabe basali te na moka basali te basala vraiment na to na bango baparticipe na élection wana na merci mingi mwana mboka totondi elongo mpona kopesa biso na batie tosuki apona lelo tokondi merci lisusu lisusu mpo bamokoli bakanga kombo na yo soki bamoni yo mbala nsima babunga yo te kombo na ngai eza bidoro tiambala nafandaka na Cape Town mpona président wa kobima akanisela biso bato ya Cape Town tozawa na problème ya kosila de kobaloma makambo transport ndenge bato batelenga na bali komi okanisa atake il a fallu parce que bato bazwa yango ke ezala $100 bato bazwa yango te tala awa il faut sikoyo kolongwa awa tini preto ya ezaki staff bayi makasi okende kosalisa nini yango soki tozala konsila oyo ekosala foisi na biso parce que toza monde ebele awa na Cape Town bakanisela biso batiela biso konsila awa okobanda mpe kosalisa makambo na biso merci mingi na banzi ete bino bakonzi ya mboka na bakonzi oyo bokobima bokozala mpe mpona koyokela bandeko na biso bazoloba bocomprendre toza direct ya bino batata bamama bandeko wa bolingo soki awa mpona lelo mpona ngai na bino tokomona na mbalasi mais esengo na biso ezali ya komona ete mponami esalemi na Congo jusque là violence eza te bakongolais bakufi te tozosenga mpe ezala